des policiers bazo sala ba acte plus que ça. Ouais. Et belé. Je dis bien. Na félicité d'abord de Konabiso. Mais na koloba boye. Combien de policiers à se retrouver na 4 koulou na Nabutu? Quand on mususu bazali ko agresser maman moko boye. Mais policiers wana bundi na bakulu na wana. Tango mususu bakati elitoi. Mais ati kite akufi na kuluna moko na nzoto. Na tongo amemiye na susiati. Bakamati bake kobwa kaye na hôpital à Kankokolo. Po bachu ba yetonga, il faut ba bima na balabala ba somba kisi ya kosomba. Oh là là. Oh là là. C'est parce que zala qui filmait. C'est parce que muto achaki on a réseaux sociaux te. Bakamati ba bwa ki na tse. Quand je dis comme ça, bokende na Kankokolo, allez filmer, allez-y voir comment on traite des militaires, allez-y voir comment on traite des policiers. Ici, les policiers là, c'est la honte. Laisse-moi dire la vérité. Eza son inde sali gouvernement. Eza son inde sali ba autorité à la police. Comme mon policier a commis coopérer na bakuluna. Voilà. En réalité, policier wana pena banana bayebanaki. Sko banana bayebaki te ke soda ya moko balukela bango. Soko yoka ki bando c'est vieux, makamo etali yoto salelo te. Et puis on a signé malgré mon aki bayebanaki. Sko policier monaki ke danger comme permanent liboso na porte nanga, je dois me défendre. Côté wana à la kisaki qui a joué qui formation à neutraliser pour alinga qui peut atabo maye voilà mais abeti na lokolo pona kolobake recule tout côté wana ndesika to pesi lo sako mais ba o mona ki soda moko asali vidéo ba betie masasi na lokolo ala ki mwasi na ye aebisiye ma femme et mes enfants. Je ne sais pas ce qui n'a qu'à vivre les sous. Mais protège mes enfants. Garde mes enfants. Est-ce que balaki sibilongi ya mama ya mwasi ya soda wana? Est-ce que bakepe tala déjà mwasi ya soda wana? Azolala na mbeto alobi na ko vivre te. Bienvenue dans cette émission Tolo Belagnon soit avec Nadia GB, mesdames et messieurs. Bonjour partout dans le monde où vous allez nous suivre. Bienvenue à tous les fidèles abonnés de JKTV News. Nous voulons parler du pays aujourd'hui, c'est vrai. Vous avez l'habitude de me voir avec les musiciens, avec les artistes et comédiens. Mais aujourd'hui, je me suis un peu transformée sur JK Télévision. J'aimerais un peu parler du pays. Hein. C'est vrai, je ne parlais pas trop de la politique, mais tout ça à politique, tout ça vraiment politique. Mais ce qui est là, comment ils ont touché moi mon boca et tant que papa dit ça, tant que de journalistes et c'est rabiso tout le moment moqué parce qu'il y a un ça ne va pas dans boca. Oh il dit vraiment biso banana GB oh tout le monde mongongo tout le bas quand même pour épesi passi na mawa. Bonjour na boss et à chaîne Oyo Judith Kalanga la maman des enfants Dada wa Taïfa ba gros bisous à toi et bonjour à les sponsors officiels de Nadia GB Yvette Yaya nakupenda sana Yaya bébé Matanda ba gros bisous à toi et Miliki de la presse Nadia GB Lobby Kamata Bez Mbote bonjour derrière la caméra Fabrice Mandé merci pour notre image Jiakito Kobo. Je ne suis pas seule na plateau Nanga, je suis avec Dada wa Taïfa Judith Kalanga à qui je dis déjà bonjour Judith. Bonjour ma chérie, bonjour Naba Étoile et JK Télévision, bonjour Naba Griffe, Naba Manzaka. C'est Dada Taïfa qui vous parle. Bonjour na bébé Matanda, bonjour na Miliki de la presse Noko International. Bonjour na JDK Mopao Noko International à partir de Paris. Bonjour na papa Joseph Magloire. Papa Banebele, papa social directement na Allemagne. Bonjour l'équipe technique Nanga Mobimba, Fabrice Mandé, Izmwamba,
Bonjour na yonde konanga ndengo sepeli ko yambangali susu. L'émission nanga moko to lobela nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup Judith. Alors préoccupation moko eza na mboka mikolo je sais pas nabi ko za mopandi sango ozo kamaka mwana ndeza simba koto zongisa koto. Pourquoi to nto lobango? Laisse-moi d'abord saluer mon papa le colonel Gwabindi que j'aime beaucoup. Ah mbote bonjour à toi papa et à maman Bati na kopenda maman Judith nabi ko za oyibi ke na za mwana soda. Alors les cambo ezo touché biso bana basoda personnellement. Pourquoi na lingi to lobelango to moni policier il s'est défendu envers les Kuluna policiers à Betaki Kuluna Massassi na Makolo parce que il voulait se défendre, il voulait se protéger pour Kuluna yaki vers policier pour Kataï. Alors likambo tozo beta c'était autre lingi to lobela maman na likambo lelo ezanini. Est-ce qu'il faut attendre que policier a posé acte moko ya malonga pour bon matela et prime pour bon payer salaire à malonga pour bon yambaye et pas numéro 1 à la police ou bien eza devoir ya numéro 1 à la police à sandisaka pe la police ya mboka na biso ayo kaka bango soki baza na posa ya nini. Merci beaucoup Nadia. GB la femme selon Jésus-Christ de Nazareth. Naroki koloba boye. Si wana eza moko ya eloko moko epesa kinga kanda makasi. Nadia Ozayo mon côté moana ya soda. Ouais. Je salue aussi mon père Gilbert Mande, le colonel Gilbert Mande. Ouais. Quand je vous parle, mon père est en train de souffrir à Bikoro. Quand je parle, baobaye bimboka bangala baye bien. Naye bibikoro. Licencié en droit, professeur à l'université. Moussala ya soda et kamati ke ko boa kaye na Bikoro. Diplôme nio se fandi koto na valise. Molakisi na université. Tobo kwami ndako na biso ezalaki omoni ndenge ba OPJ basambisaka. Sko biso cuisine na biso ezalaki bureau. C'est là où mon père a commencé. Donc biso na biso bana basoda. Je vis quand je parle Azaya kokufata zana bomo. Commandant ya ville ya Bikoro. Je me sais Gilbert Mande, c'est mon papa moi. Quand tu me poses la question à Kolobakeno, pour policier à la honorer, pour soldats à la honorer dans le gouvernement, il faut ça la acte mokoboy. Na komeka ko rédifier moké. Combien de policiers bazo sal la ba acte plus que ça? Ouais, et belé. Je dis bien. Na félicité d'abord de Konabiso. Mais na Koloba Boye. Combien de policiers a se retrouvé na 4 koulou na Nabutu? Quand on mususu bazali ko agresser maman moko boye. Mais policiers wana bundi na bakulu na wana. Tango mususu bakati elitoi. Mais ati kité a kufina kuluna moko na nzoto na tongo amemiye na susiat bakamati bakeko bwa kaye na hôpital à Kankokolo po ba chuba yetonga il faut ba bima na balabala ba somba kisi ya kosomba. Oh là là, oh là là. C'est parce que zala qui filmete. C'est parce que muto achaki on na réseaux sociaux te bakamati ba bwa ki ye na tse. Quand je dis comme ça, allez filmer, allez-y voir comment on traite des militaires, allez-y voir comment on traite des policiers. Ici, les policiers là, c'est la honte. Laisse-moi dire la vérité. Ils sont inde sali gouvernement, ils sont inde sali ba autorité à la police pour ba honorer policiers wana. Parce que oh ya sali baninga basala yango déjà. Bien sûr, plus que ça d'ailleurs. J'ai dit bien dans cet exemple, il y a ona yebu. Akuti 4 kuluna balingi ba violer moi na mwasi na butu. À défendre moi na mwasi wana bakati yelito. Mais alobi na kotika te soki boko boma boma. Na yaki pona musala oya kangi kuluna bango batali c'est sérieux moko tu sumbeli na lokolo azotika kaka te moi swana ko kimanda ke ko benga renfort nde bayaki mais polisi wana kanga ka kuluna na nzoto boy na tongo ba miye bake ko bwaka ina Kankokolo. Oh là là. Balobi po ba simba ye po ba somba boy akomo bibo ke
Vous imaginez que cette image-là, ce que Zala qui filmait, policier Zala qui alinga Zala honoré. Vraiment, ça fait mal. Et puis, si pas si mawa, to éviter où allons-nous? C'est la question que moi je me pose chaque jour. Nous autres, nous avons eu la chance. Ma papa la bisso à l'époque, il y a mon bout qui quand même salaire boisquizenga, je n'ai rien contre le gouvernement. Il y a président Nabisso Fati. Je respecte bien notre président, mais ils ont fait ça pas si mawa. Quota la salaire, Judith. Salaire, il y a basoda. Le nôtre comme Koloba, soldat Moïbi, policier Moïbi, moi ça me fait très mal quand on insulte des policiers. Mais quand vous payez ces policiers-là 100 000 francs congolais, je dis mais quand vous payez un policier 100 000 francs, Azana Moissi, Azana Bana, vous attendez à quoi? Merci beaucoup Nadia. Le problème, Ezaya Moté Mamabe, il y a une autorité. Tout le Canada débat moko. Au Pessimbo Mboaboy. Na débat wana, ezala député à majorité, ezala député à opposition. Ou tout mon côté azaki d'accord. Na débat au etali mbongo mosolo na bango bango nyoso bazala ke lokomoko. Voilà. Député 21 000. Bango nyoso bakoma kilisa 21 000 $, to francs. Bango moko bakoma ki bango nyoso na minute wana opposant zalaki te, majorité zalaki te. Basangani. Mais policiers Azan a droit à 200 000 francs congolais. Voilà. Merci beaucoup. 200 000 au Matissi, il y a des CO à 100 000 francs. Bon, à ce que c'est 200, 220, mata. Fonctionnaire nyos. Si koyo toke na wenze, nandenge ya kokita penza. Soka sombi masangu. Poso toke na semuli wane za niveau limoso. Soka sombi masangu, asombi mwa wil, ba wil yo ya komekisa. Asombi fufu. Après, aotika nani. Comme mon policier a commis coopérer na bakuluna. Voilà. En réalité, policier wana pena banana bayebanaki. Sko banana bayeba kite ke soda ya moko balukela bango. Soko yoka ki abando c'est vieux, makamo etali yoto salelo te. Et puis on a signé malgré mon aké bayebanaki. Sko policier monaki que danger comme permanent liboso na porte nanga, je dois me défendre. Côté wana à la kisaki qui a joué qui formation à neutraliser pour alinga qui peut atabo maye. Voilà, mais à bêtiser na lokolo pour na kolobake recule tout côté wana ndesika to pesi lo sako mais ba o mona ki soda moko asali vidéo ba betie masasi na lokolo ala ki mwasi na ye aebisiye ma femme et mes enfants. Je ne sais pas ce qui n'a qu'à vivre les sous. Mais protège mes enfants. Garde mes enfants. Est-ce que bala kisibilongi ya mama ya mwasi ya soda wana? Est-ce que ba kepe déjà mwasi ya soda wana? Azola na mbeto alobi na ko vivre te. Mais na salelio vidéo oyo bate nga bana. J'ai pleuré sur TikTok. J'ai pleuré. Est-ce que j'ai dit bien maman nanga se ma belé na tanga ka epambate je pleurais na sala ki ata 10 minutes na zana mbetu na lamu kite na zo soki sili na zongisi maya miso kitinga alobi na bosani na kombo na yebike na rubika na sala le vidéo obokolela nga sala to. Vraiment, ils ont fait ça pas si namawa, hein, toujours le baboué, parce que ma papa a dit deux fois qu'il n'a enfant. Vous avez écouté, Judith a dit son papa a licencié. Il y a Moka, oh, regarde, ce n'est pas licencié, c'est un professeur de l'université. Vous comprenez? Un professeur de l'université. Et ça n'a étudiant, il y a communiqué qui bango intelligence naïe. Il y a des colonels, élèves naïe. Gérer Batou. Mais il y a place beaucoup de diplômes fondés. Juste pour vous dire que des fois, le gouvernement congolais, et puis ça a été pas si namawa, comme on a bilo quoi moi personnellement, tant dans le baramakambo, j'ai de larmes aux yeux parce que je dis nako betali solo mo bindi que je sali ça letna et azala qui garde
garde corps il y a mokonzi moko boye. Un jour mokonzi wana kuteni na mbiscade moko et lui son objectif était de protéger mokonzi wana. Massa c'est betami et mon frère qui m'appelait à 0h. Allô Nadia. Ce qui appelle les autres Massa c'est betama. Ce qui n'a quitté place Nazali. Ce qui n'a zongi a bon moïté bana nanga bobate là-bas. Et mon frère a quatre téléphone. Nando rappelé le téléphone. Il y a Nangazo Yambali sur son pelleté. Je pleurais toute la nuit. Je pleurais toute la nuit. Il a fait son travail, il a défendu le ministre et Dieu a fait grâce. Le ministre a quitté, il a quitté. Basoda Nyon so bazalaki 6, 5 bakufiye nda kufakité na ministre bazalaki en vie. Et l'obinango ministre Ebsier zo $20 pour que nommer la sucre. Humiliation. Écoutez-moi cette histoire. Humiliation. Humiliation. Il y a un colonel na koko tangate kana Kinshasa na district un député d'un parti politique quelconque azo salami a informé le konzi à la police en place a signalé le comme côté a sali meeting azo finga bato parti politique quelconque allez et puis a bosani que plus non exactement à bato allez affrontement et salemi des ordres de bande. Le là député wana azana baptisé mon consulat numéro 1 il y a la police. Tu peux imaginer niveau de humiliation et cette personne travaillait à banda kola la té à banda ko donc à ça la taba une semaine na bureau na ya mona ndako na été mais baptisé un colonel balongo la lokola mboa parce que comment on tika ko connaît salima mais tango député wana kenda qu'est-ce qu'il informa qui attend la police na lobby boy policier oyo azwingolu parce que zalaki na quartier na ye babanda ki ko filmer événement siko ce que événement on est salemaki na moni ata mutu moko azu hypothèse wana atlobi ce qui ba filmaki yete ce qui ba panzaki yango na ba TikTok ce qui va checker on a ba Facebook té ce qui va saler qui ba polo imaginaire té est-ce que ba yambaye question et je peux ça passer na mawa je dis gouvernement congolais passer ya mawa pesali que numéro 1 il y a la police ya mboka na biso. C'est vrai, général Kassongo fait bien son travail. Mais est-ce qu'il faut seulement attendre? Parce que les soldats, ceux qui sont là, on parle tellement des soldats. Mais il y a de PEM, il y a de Banamoura, il y a de CO, on sait que Koulouna Koti Penda a Kati Kwe. Ma chérie, là-bas, caméra Koko Tate. Mais moi là, je suis entrée. Mais bien sûr, au coffre. On trouvait le soldat la ligne C. Si tu vas au Est, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Moi, si je baluka zo kita, azo mbetunde boko zo ya ofele. Mais qui si boko somba tonga nazolo bailoko ya pamba te. Nazolo beloko ya pamba te. Ndeko moko akatani loboko makila nano za fresh azo sima bamemie na kankokolo bamemie soki na zali lokola mbongo ezalaki te bachubie kaka soki tonga ya kokata douleur bakamati mutu oyo abu apanzani loboko balalisi ye na nini mbetu oyo ya oyo bamemela bibembe balalisi wana po bazela na tongo. Oh my God. Makila wana eboti eloko moko ba médecin ba benga ngo soki ko nini place oyo donc soki bakati loboko te donc élément wana komata yeti e komiti na cerveau ya kufi donc ils étaient obligés kokata tata mobimba ya ba 40 quelque. Problème est là qu'il y a le beau côté, mais bakati le boko. Suite il y a négligence, il y a des choses. Si on veut parler, demain on va nous arrêter. Tu
Kobimana balabala te. Il y a des vérités si on veut parler de Maître Kobimana balabala te. Moi, je n'encourage jamais ce qu'on a fait na policier wana. Ouais, moi personnellement. Na beti maboko pour n'encourager. Mais il y a combien de policiers qui ont fait ça? Tozana image ya papa moko policier, il y a 50 ans. Bakuluna bakata kiye boye mutu. Hôpital bazo kimaye. Oh là là. Je crois, Matanda, tout le monde a vu. C'était sérieux. Qu'est-ce qu'on a fait de cette policière? Bakati ye pota. Je crois Fabrice Mande Baroche la biso image sur YouTube. YouTube okata ngo so eza makila YouTube. Na émission que pota ezo est-ce que basala eni? Basala eni. Et le mon côté. Bon, salini ne lo côté ba policier au bazar censé ya combattre la population na biloko na bango bazo continuer ko kufa c'est ko kufa na police oyo ba kondiza bango bazo ebaté. Je dis préoccupation mon sous ali. Est-ce que pour soda wana c'est vrai ba yambiye ba pesi boy bazo nisibo. Sécurité na yo parce que ba kuluna bazape ya kosilika. Ba kuluna ba se multiplier davantage. Est-ce que sécurité ya sodawana c'est vrai beaucoup yambaye bourgmestre bayambiye et machin et tout bayambiye oui vous payez ba trophée oui vous avez donné de l'argent oui c'est que pour la sécurité il y a moi sinaye il y a bananaye il y a famille naye bakonza boka bazomina là c'est une autre chose. Nous avons déjà Fabrice Mandazo signalé biso to komina suka là c'est une autre chose. Tozaki na système moko ya kitoko Kanyama Kasese. Ebite ke Kanyama Kasese comme monde cop. Na ba konzo baza kuna direct. Kuluna kei. Soki azui déjà ta commandé. Soki kaka ba parent na ye batindeli commanda wana mbongo. Akenda ki samedi. Mardi kuluna wana za na Kisasa. Oh là là. Vraiment et ba grand kuluna nyonso bakenda baza déjà ba yendeli. Mais vous allez remarquer aussi mikolo kuluna ezongi sous makasi ya plus que ba yendengeni bazongi sa ya nanyo to batika ka ya nanyo. Une question posée bazongi ndenge nini bazongi sa ya nanyo te po ça iko silisa bango to batika ka ya nanyo. Grande sœur propre aza numéro 2. Il y a service national wana ya Kanyama Kasese. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des réalités. Oyo, moi écoute ya koloba. Aza moi si ya numéro 2. Clarisse, je te salue ma grande sœur quand j'ai là où tu es. Donc rien à dire. Cela veut dire que problème est ça. L'icolo ezokitanasi. Je dis vraiment tozo ki manasi mangonga to komi vraiment na suka to bi ke lisolo to cité to rozonga lisusu na plateau to continuer ko beta parce que awa na mboka na biso ezalaka bo bandi eloko bo komisa ngo tina suka te suivi ezalaka te. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter et quelques dédicaces pour te komi vraiment na suka. Merci beaucoup Nadia, merci beaucoup na opportunité au Pesinga et là on a quoi ajouter bitumba o eza makasi. Policier na nuyemoko za kuluna. Policier na nuyemoko na Kinshasa akuluna nambe wana. Soka mateli yo na tracasserie yo ko sakana te. Na ebisa. Yaya osomoni olakisi policier document nyonso ayebisi yo ke bimiselanga document ya vaccination. N'importe quoi. C'est normal. Pourquoi? Parce que vie est bien. Bakonzi batala. Tant tozolo baboye. Eza pona ko sekate. Eza po bakonzi batala. Kuluna oya koti. Eza po vie sociale eza mabe. Kuluna multiplier. Parce que moi nazola mukana système ya chacun pour soi Dieu pour tous. Voilà. Moi nazola mukana système ya nazaka na droit ya ndaku po eza ndaku ya koko na biso. Atika. Ngai pe naza na droit po mama na biso pe azalaka mukolo ndako. Mama wana. Mais nazaka na droit ya kokota na salon na lani. Les restes débrouillez-vous. Ce qu'on a ko se débrouiller ndenge ni na kutani na ba vie moko boye. Ba former nga petit na nga pa ozwala bien, yo faut kota balabala. Pour na kota balabala faut na simbaliche.
na lengi si on a tongo na bin na poko na bendi yo montre na poko na kena chayo na zula na lata kitoko te na lati kitoko na liaka bien te na lie bien alors ce qui vit sur ça les appels provision to sali na moi oyo to sali yango na plus ya 2000 tant to zonga na mois prochain to sala na plus ya 4000 chaque mois zo kende na marché soko somba ki bido ya will na 32 000 so mango na 34 000 voilà. Chaque jour nzamba salaki kuluna yokota vie sociale eza par terre vie ya basoda yango moko ne parlons même pas na pesi bino exemple ya kankoko bokende bobeta to soki likambo na zoloba eza lukuta dédicace na batigre rendez-vous eza kamoko le 9 octobre na village Chetemba tokutana wana biso nyonso kande bolobi bosala sécurité dada taifa na ndimi yango bosala ngo ya makasi mais faut ils sont là dada taifa tambola rapé moroté hein là c'est compliqué prévenir pour organisation bien voilà nada bongi ça déjà là wana no changa litoi il faut cela bango pour organisation bien tant tozo ya wana donc dada taifa tambola moko tozala wana déjà à partir il y a les 8 d'abord tozala wana déjà pour na ba mise en place tozala wana déjà les 9 6 heures. Mise en place terminée. Mise en place merci beaucoup, Judith Kalanga, d'avoir répondu à mon invitation. Je te dis merci beaucoup. En tout cas, s'il vous plaît, je vous en supplie. Bossa à la part des choses, c'est très important. Mboka ezokele malamu mengite. Mboka ezana pasi. Mbokizana kolela, mbokizana mawa. Ce qui le somba qui poulet na 7000 francs, le bi eroke no kutango na 8000 francs. Les opé ça passe. Na mona na noté de pinga na botama na mboka oyo, na mona te place biloke kita na mboka oyo, na mona akara biloke mataka. Les opé ça passe na mawa. TV zakali kamangonga. Sinon ya koloba, tozana ngo koloba ça vraiment ebelé. Ba préoccupation ba benga ki biso eza ebelé makasi. Mais quand tu t'es ni ngonga, to lobi na biso mukie, mais ba oyo bazana mato ya koyoka, ba yoka. To ebi ke jika télévision et Doxy TV News était partout dans le monde. En tout cas, Bozangolo, il y a Kolanda et Messia. Aujourd'hui, tu as très bien répondu aux questions. Boyo qui même m'a conseillé à PC. Ça à la part des choses. C'est très important. Merci à toi, Fabrice Mandé, derrière la caméra. Et merci à Hans Leroy. Merci à 0033 Code Secret. Merci à Constant Mayassi et Doxy sans montant. Maman vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Cette émission. Moi, Nadia GB, la femme, c'est en Jésus-Christ, je vous dis.